par rapport à Maï. Par rapport à Maï. Alors, fleuve Nil, embouchure na ezali wapi? Na mer Rouge. Alors, siko source na en Afrique centrale. Siko Maï mataka ngomba te. Alors, na Égypte na biso, na nazali kolo na nazase. Biso bato ali kolo, Égypte za na se. Parce que Égypte azali côté Maï ekei. Biso tozali côté Maï et Outi. Voilà, on a raison. Biso toza bana likolo, bana nzambe, oto ba robiste. Donc, il y a détruire biso ba dénaturer biso. Environnement na biso comme pollué. Spirituellement, bobengi milimo ya bapaya, oyo ko protéger binote, oyo ezali na objectif ya kolia bino. Parce que molimo oyo accompagner ka chasseur na zamba. Ezali molimo ya kokende kokanga nyama pe ko boma ye. Bongo siko molimo oyo ko accompagner esclavagiste, ekozala molimo nini? Ozomona, ya ko esclavagiser yo. Que ça soit bolobiote milimo Bible, milimo ya religion, na tango kaka et accompagner d'esclavagistes pour ba ko esclavagiser bino, donc milimo on ezali mabe bino. Parce que même au Koufi, molimo wana ko trouver ngo normal. Molimo pe malamu ko ozala jamais à cause la d'accord na esclavagisme. Alors, c'est quoi ce que zandenyo wana bon. Olobi loko mo keza malamu na tina makasi. Alors, si quand on mindele ba yena milimo oyo ba peseli biso ba prénom et que milimo on est favorisé sikoyo esclavagisme, est-ce que milimo ba yaki nango ezaki malam? Voilà ce que tu dois dénoncer qu'il faut bosala makasi parce que beaucoup que jamais qu'on la protéger na milimo ya bana ya chasseur. To na bana ya chasseur. Ozomona, d'autant que chasseur azoye pa ibanyama bazali et ça pour na intérêt na. D'abord monde na biso za pollué spirituellement. Physiquement mundele alongoli biso na kolia naturel. Atindi ki biso plus na kolia commercial ya ye. Ozomona. Donc bozolia ba soso. Bozolia soso ya munene, ya soso ya 6 mois, ya une année. Maintenant ya soso azana 2 semaines. Donc au lekisi o ezana soso, et ça dit incompatibilité na kati na nzoto na. Omoni nyonso wana et diminuer sikoyo via bato. Trop de produits chimiques, trop de produits chimiques, engrais chimiques, même tina santé, médicaments, oyo yeli biso, c'est trop chimique, c'est trop artificiel par rapport à produits koko bazalaki kozwa oyo ezalaki naturel. Bien que bozo diaboliser yango, mais yo mutu okelami outi na mabele, nzete azolia na mabele, ba constituant ya nzoto na yo. Ezali na kati ya nzete, eza na kati ya banyama, eza na kati ya mbisi, eza na kati ya ndeke. Alors, une fois carence esalemi epai na yo, pona o renouveler, il faut ozwa oyo eza na banyama, oyo eza na mbisi, oyo eza na nzete, pona osala renouvellement epai na yo. Yango wana kolia, toliaka pona nini? Tozolia pona to renouveler nzoto na biso, na esika penser d'énergie. Mais si kolia yango il faut lia naturel parce que ekende kola musali susu ba cellule na yo. Mais si tango yo le artificiel et boti incompatibilité et boti ba maladie ebele. Omoni même na traitement mundela yana ba produit mingi yo ezali artificiel. Yango esali si ça quand même fait. En même temps à créer d'autres problèmes. Ozomona et pas iboya bikisi. Mais justement tango bikisi koto yo atikeli susu maladie mususu. Alors, mais par contre, en tout cas, ce qu'on vit, pas de. Mais justement, problème peut à sensibilisation par rapport à qui c'est à beaucoup, parce que bon, souvent, soit. Oui, et pourtant, tu y a vertu, il y a qui c'est à beaucoup, tu y a bien c'est répandu, mais. On dirait. Non, je ne sais pas. On ne met pas vraiment ça en exergue pour battre mon ango. Vous allez trop occidentalisé, il faut bon dire parce que l'Occident a pour battre mingi pe bazoya tous autres soigner na bokoko mais apparemment on dirait ça rapport na kolia batumba bongo. Mais justement quand on soigne ça occidentalisme parce que mundele muteko la kisabatu le koso ya mbongo ayiko kolongola yo posa ya musala parce que mutaye na escroquerie na ebite escroquerie na minoko na biso boyebi ke ezalité. Omoni passé biso to yebi. Parce que na boko na biso posa mbongo ezaki te. Non, biso to na posa mingi ya musala na bolingo na bondeko. Mundele oui, mundele aye na lokuta na muyibi na ye makasi parce que il faut boyeba ka bien que médecine au mundele aye biso ezali médecine commerciale. Ozomona. Parce que na boko pardon papa, je me rappelle bien que
même lelo je crois bato basoignera na ndenga solo même ceux qui basengi mbongo ezaka symbolique ezaka te na ntango akala ezalaki lokolo obokolaka basoso ayebi so boyela ngai soso okopesa kaka soso esili mba mosusu na nzungu bakotokisela donc baguérisseur bazaki te babusinessman basalango mbongo wana makambo mundele aye na yango mundele mosala na ye yango wana ozomona lelo d'abord na baekole mosala na bango kodiabolize bokoko ono omoni wana bakoko na bino bayebaki kokalikile dose te donc mo wana dose ecompliqué boyebi na yo alors que dose eza kaka nini mesure sikoso balobi na yo mela par exemple verre mobimba wana eza dose eza kaka dose donc omoni mundele objectif na ezalaki ya kodiabolize boyindo siko mutu mwindu lokwa mundele ayebaki bien ke mutu mwindu azokufa na bainconvénient oyo ye aye na yango nde omoni acreye église susu ekangaka bandoki donc eza mpasi siko bino boyebake no toliaki thomson toliaki soso toliaki eloko boye epesi maladi église ebimi ono eza batata mwasi siko totuni batata mwasi yango bango bato azani mpe ndoki te siko fibrome bamiome bakiste ezali di na kindoki ou bien ezali di na kolia mabe lobi euti oleka bamaladi cardiaque ezalaki plus na bato ya mbongo mpona nini parce que motu mwindu soki akomi na mbongo akomela susu mai ordinaire te akomi na mai ya frigo alingi whisky mais lelo botala sikoyo depuis mai ya pio ekomi otambola partout bomoni maladi ya motema ekomi meme na mwana moke mpona nini moi makasi olie omela mai oyo eza na pio ya mesure yo oke komela susu mai oyo ezali na pio makasi alors ekumbi siko contraction ya muscle ya motema ozomona siko apesi choc eza lokola ozwi mafuta ya moto ozwi mai ya pio oti esalema eza te donc bacontraction cardiaque wana petit à petit ezokende kosalaka ezokende kokola lobi okoyoka kaka osali arrêt cardiaque makila ebimi na zolo mais oui ntango osala arrêt cardiaque ake abloke na poumon pa obimisi makila na zolo olie balobaki te motema nde eblokaki ekomi nkosi kibota ono babeti ekibota na mutu donc omoni mutu mwindu sikoyo telema bakosi ye ebele ozomona parce que eza baphénomène o mundele ayaki na yango ya mingi mais sikoyo mundele aye aya okuta barichesse oyo toza nango biso moko tozali awa qu'est-ce que nous faisons de ces richesses tozosala nango nini parce que tovandi napesaka exemple souvent awa bana na ngai ya mikie boye kaka exercice ya classe bazwi mbuma moko ya madeso batie na mwa kopo boye lobi madeso eboti ozomona eboti mais comment est-ce que malgré ça biso tozokufa nzala na barichesse oyo nyonso bato bataleli biso na mosika bamoni yango tomate ezobota mola batole tomate awe nyonso wana eloko ebomi yango eza classe parce que d'abord soko otuni mwana classe Congo eza riche na nini akotangela diamant or cuivre zinc manganèse jamais na bacoltan jamais kotanga même nzete jamais kotanga richesse oyo ya fertilité ya mabele plus grave encore ezali ke mutu azocroire ke un jour akokende likolo osomona donc mutu azokanisa bomoi na ye tika nanu page wana tata nani yango yo oyebi ezala même apôtre ya yesu oyo oyebi amata akenda likolo faut pas kozala ndima tata faut ndima likambo oyo omoni alors omoni lelo mutu alobi vi na ye eza na maboko ya nzambe me nzoka nzambe asi apesa ye vi na maboko ne moko abongisela ye yango vi eza na biloko misato mai ya malamu mopepe ya malamu na bilei ya malamu soki ole malamu omeli mai ya malamu opemi mopepe ya malamu longue vie secret na ngwangwana soki biloko wana misato eza te okufi sikoyo ndenge nini mai yango nde mai na biso eza mabe mopepe tozo respire eza mabe trop pollué bafulu babiloko akotumba bakolera tozo déplore lelo alors biloko ya kolia donc presque tozolia toloba meme na 90% biloko oyo ezali na incompatibilité na nzoto na biso alors nyonso wana mpona ekoka kosalema po tozonga sikoyo malamu il faut d'abord toluka kimia. Il faut toluka kimia, tozwa temps ya ko raisonner si repas ito uti
epai tokomi na epai tozokende yango bomoni meme lelo tozoloba no tolingi tozongela bolamu na biso tolingi tosala bo me na ntango bazotyela biso badésordre lere nyonso na ntango balingi te tozala na kimia ndenge nini tokobunda na makambo oyo ya ntina ya bomoi na biso tokokóma kaka do bapoliticien depuis bazwa makambo bango ekóma kaka bango nde baacteur oyo ifo totalelaka bango et jamais balingi mboka ekenda liboso alors mindele baza koutiliser plus bango na batu ya mamangomba. D'accord. Alors nalingi tolanda non ensemble par rapport à la question parce que c'est un réel paradoxe. On ne peut pas comprendre ça le roi ba bazan katanda ko papa za mbongo belé position belé mais bana bazola lanzala mais bakutu mbongo belé te mais tata na katanda ka tie provision ezali mais bana bazolia te. C'est paradoxal. Bazapé maladie. Alors, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Ici à Kinshasa, dans d'autres provinces, en République démocratique du Congo et ailleurs. Alors, voyons un peu pourquoi ce paradoxe de la faim dans le monde. My flavor and your flavor, sitting by the fire. La Terre compte aujourd'hui plus de 6 milliards d'êtres humains. 852 millions de personnes souffrent de la faim, soit 14% de la population totale ou une personne sur 7. 17 000 enfants de moins de 5 ans meurent tous les jours de causes liées à la malnutrition. Mais contrairement aux idées reçues, la Terre produit assez pour nourrir l'ensemble de la population et la faim devrait être bannie de notre planète. Ainsi, le Congo est suffisamment riche en ressources naturelles pour nourrir toute l'Afrique. L'Éthiopie compte le plus grand cheptel du continent africain, plus de 31 millions de bovins, 20 millions de moutons, 15 millions de chèvres, 6 millions de chevaux et d'ânes, de quoi fournir en viande et en lait toute l'Afrique de l'Est. L'Inde, elle aussi, produit suffisamment d'aliments pour nourrir toute la population locale, soit 1 milliard d'habitants. Et pourtant, la moitié de la population du Congo souffre de malnutrition. En Éthiopie, c'est entre 25 et 50% des gens qui en souffrent. L'Inde affiche quant à elle un taux de malnutrition de l'ordre de 25% de sa population. L'incroyable paradoxe, c'est que c'est en milieu rural que l'on trouve le plus de personnes souffrant de malnutrition. À l'échelle mondiale, 70% des personnes qui ont faim sont des agriculteurs, des éleveurs ou des pêcheurs. Le Congo compte 62% de paysans, l'Éthiopie 81% et l'Inde 54%. L'Union européenne compte seulement entre 2 et 6% d'agriculteurs selon les pays, les États-Unis 2%. Pourtant, dans ces pays, ce n'est pas de faim, mais de suralimentation et d'obésité dont on parle, alors que la faim continue par ailleurs d'augmenter. Comment est-ce possible ? Comment des pays qui produisent légumes, fruits, céréales et viande, sans oublier du lait, peuvent-ils compter autant de personnes ayant faim ? La réponse n'est pas à chercher du côté de la fatalité, mais bien des politiques économiques mises en place. Avec la libéralisation des échanges, prônée par l'agrobusiness en particulier, les denrées agricoles circulent de plus en plus librement entre les marchés du Nord et du Sud. Des entreprises agricoles dotées de tracteurs et autres outils mécanisés, accédant à des engrais bon marché, des subventions et autres soutiens à l'agriculture, exportent leurs produits sur les marchés du Sud. Là, ces produits entrent en concurrence avec les productions des paysans locaux qui n'ont trop souvent que leurs deux mains, une houe, un arrosoir, pas d'accès à des subventions, pas d'accès aux engrais et aux semences, parfois même pas d'accès garanti à la terre. Les chiffres parlent tout seuls. En Europe, le nombre de tracteurs et équipements mécanisés par surface cultivable est 287 fois supérieur à celui du Congo, 383 fois supérieur à celui de l'Éthiopie et 12 fois supérieur à celui de l'Inde. Et si l'on compare les budgets à l'agriculture, on retrouve ce même décalage. Aux États-Unis, les subventions à l'agriculture représentent 3 fois le budget de l'aide au développement pour toute l'Afrique.
En Europe, le budget de la PAC, politique agricole commune, atteint presque 50% du budget total de l'Union européenne. Alors qu'au Sud, les budgets alloués au développement de l'agriculture sont minimes, les subventions et subsides accordés directement aux producteurs n'existent tout simplement pas. Je m'appelle Saliou. Mes parents travaillent comme des forcenés toute la journée au champ, comme mes grands-parents, mes oncles et tantes. Mais les conditions sont trop difficiles. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Payer tout ce qui est nécessaire pour cultiver, pour manger, l'école pour mes frères et moi, les soins de santé. Et qu'est-ce que je vais faire moi plus tard? Partir en ville, ou émigrer en Europe, ou faire comme eux, galérer dans les champs. Sur le marché mondial, les petits producteurs ne font pas le poids. C'est même pire, ils sont quasiment rayés de la carte. Talking about hey now, hey now, hey now. Aiko one day. Shagamofino anane, shagamofino. Voilà un document très éloquent, ça nous pousse vraiment à réfléchir. Hein, Papa Koussou. L'agriculteur africain rayé de la Rayé carte. de la carte, c'est parce Ça que... dit tout, hein? Oui, Ça c'est dit ça. tout. Donc, agriculteur africain, comme il réduit, tout le monde travaille peut-être car à un niveau moramoké, parce que on s'est arrangé pour Babylone. L'Union c'est où ailleurs, bah il y a la biso bah il y a la biso bah produit périmé. Produit périmé, il faut que tu aies accent parce que les gens qui ont de la cabiso, Babylone il y a première qualité. Non, ils allaient bah oh bah on bâtit la réserve. Natango bazu réserve ya sika siko oya kala oye baby alors il faut que tinda ngo sika bambwa bazali sika banyama bazali omoni kolanda documentaire oyo eza pasi mingi na motema mais le tout evandeli kaka na wapi na politique parce que il faut batba na mutu na bango que mundele ayaki awa lokola chasseur akei zamba pona bentere na ye donc en aucune fois mundela kovana na poto akokanisa bolamu ya mutu mwindu bokomi kosa aussi longtemps bokotie donc ba mindele nyonso tozomona babale nyonso bazosala bazoya bazolukela biso bolamu te mais na lobi hein na lelo 57 ans après vraiment na Congo oyo ba intellectuel ba universitaire ba docteur ba bimi 57 ans après bazondi ambassadeur a outi donc ambassadrice à outi États-Unis aye ko imposer volonté au moni pe ba docteur na ba science ba ke ba landiye ba lobi non vraiment mutaye ko bongisa biso eza mawa un pays souverain na français ozolo ba pe que notre pays est souverain alors il faut qu'on retire bango ba titre oui faut qu'on retire bango ba titre parce que ça passe parce que mon année clair ça va titre collé ce que là qui titre mérité na bandi mbele ba comprendre que dans un pays souverain et si la souveraineté est dit il faut traiter makambo na biso en toute souveraineté. Mais ça fait déjà je ne sais pas combien d'années nous déclarons que le pays na biso est souverain. Mais pourquoi est-ce que tu os déploré, comment est-ce que tu as bima na solution yango yo ezali clair. Bon Monique na mboka na biso pour topé sa solution. Lelo toza kolela ba accord. Tozali na accord ya nini ya le 31 décembre. Tozali na accord ya nini ya le 18 octobre. Mais tozali na accord o yesangisi biso ezali non conflictuel. Ezali accord ya le 30 juin 1960. Oyo la Belgique a signé na gouvernement congolais bandimi que Congo ait accédé na souveraineté na ye internationale et nationale. Et tokoli qui a été spona yango ezali non conflictuel et sangisi biso nyonso ba congolais et longoli makambo nyonso yango toko revendiquer même la Belgique nous doit parce que a violé souveraineté na biso pendant au moins 57 ans.
ozomona et na kobanda soki lelo tozwi document oyo tobrandir yango devant la Belgique tokozala na bamindondo mosusu te oyo tozobendana awa alors ntango lelo mwana mwasi wana ye alobi ke no baélection na 2018 bakongolais bato nyonso mpe bayoki ye siko alobi siko ye nde siko kolo Congo siko biso bakongolais siko tolobi nini alors siko document oyo basignaki le 30 juin 1960 valeur na yango ezali nini osomona donc na ngonga oyo yango tolobi bato fo batambola selo bokoko na bango parce que nzambe asalela bato baprogramme mbele toyebi esika tozali d'abord toyebi epai touti na esika tokomi na esika tokomi tozali obligé ya kose réconcilier to se réconcilier entre biso tosangani tosorganize po tozwa départ mindele baza na niongo na biso ya plus ou moins 100 ans pe 57 ans oyo bango fo ba dédommager biso nango baza pe conscient na yango alors avec cet argent siko nde tokobanda siko to reconstruire Congo na biso oyo ezali modèle pour l'Afrique mais siko toza ko se faire distraire na bato mindele pe bazobenda bango epai na bango lipe bango baboya balo bakeno na koki jamais ko trahir boyindo na ngai parce que pays na ngai ezali plus riche que Amérique plus riche que Europe donc toza na eloko oyo tokoenvie na Europe te soki kaka kokosama oyo tozokosama te mbala mosusu oyo te nasololaki na telefone kasi télévision bazolandela biso ya mundele nde ndenge wana eloko ezokosa bato la vie eza ni na télévision ntango batélévision ezalaki te bato bazovivre te aza tana eloko moko ya malamu te bongo oyo sikoyo esalike bato bakoka koyeba te ke souveraineté eza bonsomi zela nano mundele ifalo olobaka alakisaki okoloba moni parce que oyo kokoma biso pe toki na écriture na biso ce qui mundela ya est-ce que avant mundela ya tozalaki te akuta biso ba il y avait une civilisation donc eloko bosengi eloko tosengeli koyeba même kokoma ba chinois bakomaka na alphabet oyo ya ba mindele te ba chinois baza na kati ya nani ya kishinois na bango lelo bakomi oyo bazali il faut to suivre ba bon exemple lelo même bango ba mindele po bakoma ndenge ali bazongaki na ba culture na bango ba indien baza na kati ya culture na bango lobi bobengaki bango baza bato bakisi mais lelo zokino zula traitement wapi et pas indien alors lelo Chine a émergé parce que azongaki na authenticité na ye alors voilà il faut to promouvoir médecine traditionnelle to promouvoir ba valeur na biso on a beaucoup de valeurs cachées il faut to bimisa il faut to la musango merci beaucoup papa Kusu ndengoleki Matéa Nyoso yango tozobenga bandeko nyonso na conférence ezoya toute tendance confondue ba politiciens et puis tosengi na ba politiciens exactement tozopesa mikolo na bandi avant fin de l'année voilà to annonce d'accord bato nyonso toute tendance même mutapusu okoya na conférence wana parce que toi na posa bato nyonso tozala bomoko c'est ça donc on doit se mettre ensemble pour réfléchir pour na kozwa ba solution pour koyebisa peuple congolais ayebisa ba politiciens baboma ba divergence na bango ba converger pour na avenir. Alors, merci beaucoup. Papa Nkusu Wabenga na 081 41 26 893. Ok. 081 41 26 893. Voilà. Merci. Voilà, c'était Monsieur Kusu, chef spirituel, c'est ça, du mouvement. Oui, du mouvement Foufamo. C'est ça. Merci. Alors, on va souffler avec Mea Culpa de Ferret, ça. Voilà, et puis on va continuer dans ce numéro de notre Congo. Alors il faut omoni eza teke lelo soki moninga azobalisa mwana na ye yo oza na posa kolia mbongo ya libala okende ozwa mwana moko ya mwasi quelque part obalisa te fo bala mwasi na yo obota mwana na yo soki oboti mwana na yo donc oza na retard te soki ngonga na yo ekoki parce que eloko moko ezosala omoni monde eza koévolue ndenge nini mundele sikoyo akomi na shit po asali temps na ye sikoyo pouvoir dirigeant ezolongwe pa mindele ekomi na baasiatique sikoyo epai na biso baafricain tokomi na renaissance africaine mais bato baza sikoyo kidiba bazomona lokola ete ndenge bazalaki kole na mundele lokola mundele azokende na suka bazomona lokola sans mundele bango vie ezali te nzoka kozanga mabele nde esika vie ezaleli te ozomona parce que lelo mabele na biso le sol et le sous-sol appartient à l'état
à l'État congolais. Non, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État indépendant du Congo, propriété privée à Léopold D. Configuration configuration il y a conférence de Berlin. D'où il faut des dirigeants africains, toutes tendances confondues, élite intellectuelle, il faut comprendre bien que forme autosali, le lingo autosali, c'est-à-dire fruit esclavagisme. Il faut tout ça la nyoso, tout ça la libérer mentalement, politiquement, et scientifiquement. Mais la limite géographique, moi, tu changes en le non, il faut te changer, Yango. Il faut te changer. Parce que, aussi longtemps... Non, il faut te faire sa cartographie na biso. Au moins, Belgique, elle continue avec le Bapon. Parce que la convention, au bazar na bango na ba européen kuna, ceux qui ont l'ingo côté na Belgique, il faut, l'ingo côté na Congo, pardon, il faut passer par la Belgique. Bon, moi, le président na biso a accueilli qu'on signe contrat chinois. Ministre belge à Longo na Belgique. Alors, comment on signer contrat na chinois sans biso? Il faut passer toujours par la Belgique. Donc, nous connaissons que sosolango malamu que tina lelo européen baso considérer Afrique mabele na bango. Yango zomona bokomona France aza ko s'occuper na pays au nyoso ya colonisaki bazolia franc français donc tout le bani franc CFA donc les alliés francs ya colonie française d'Afrique. Alors il faut alors il faut conscience conscience c'est vraiment ça alors au moins état de conscience on a expliquer le comment on a battu téléspectateurs avant aussi ça parce que ça n'a pas été belé moi bazo tchama kelele il faut transition soit ça président Kabila bien président Kabila qui est là au moins Lyon aliaka misuni Lyon aliaka misuni mais ce que tu ni bantilope hein otuni bantilope basimbrike otuni bango nabozala na lion nabozala na mutu chasseur boponi nani bakoyebi so toponi lion parce que non lion d'abord azali protecteur ya bango moko bantilope wana mokonzi le roi de la forêt et puis ceux qui mutu akoti na zamba akuti 50 antilope to 100 antilope akuti lion pembeni est-ce qu'ako s'attaquer akoluka boma bantilope na ye azwa kende nango bien mbala moko s'attaquer na lion akusatake na lion parce que ayebi ke lion mokonzi ya banyama mpe abatelaka banyama lion aliaka bilia alia te lion abatelaka banyama na kati ya zamba omoni d'abord kutu même po alia il faut aganga ce qui veut dire même président po akondamne yo hein? Il faut ozala muto yo obebisi batangeli yo mibeko puis président kondanaka nete kutu to baki tribunal muto kondanaka bakondamne yo et au soit mesure de grâce c'est pas mokonzi ya mboka osomona mais siko bazolakisa bino nini boyina mokonzi na bino boyina lion na bino bokende kobenga bachasseur baya kobatelela bino zamba mais bokomi banani akosala commerce bantilope osomona donc il faut tozala bato to comprendre que mindele bayaka chasse na Afrique et il faut biso to ndima dirigeant na biso et lelo botala ceux qui babomi lion ceux qui babomi léopard si fait eza na mboka ceux qui babomi dirigeant moko africain européen basakani si basali fait on ko chanter ko sepe mais c'est ko bino moko bakolo ba lion na bino au lieu boye bakenzamba tieli bino ba lion pona babatela bino bazala na souci na bino na makanisi na bino bokanisi ata Macron ata Trump akoki ko bongisa Afrique oyo aya ko bongisa Congo exemple typique bolobaki Barack Obama za mwindu mais pendant les deux mandats naye asale loko nini pour l'Afrique. En tout cas, alors il faut poser la mayele mingi Mouze Kabila Luka Kibolamu ya Congo babomi Sankara babomi Mutalumumba babomi président Kabila lelo ba yiniye na banani na bamindele bazui ba congolais baza ko utiliser bango siko il faut congolais za la mayele bango bazo souffrir na poto bazali na bokambemi ya président Kabila te na poto bazana bokambemi ya bamindele na poto mais soko bengi ati répondeur parce que ça n'a pas souffrir ce qui est sûr en tout cas donc il faut conscience na biso et ça la makasi développement la biso la biso c'est par nous-mêmes il faut pas compter d'abord
sur les nanda kuna yo moko déjà esika saleté zali faut yo moko kombola je moko kombola tali banda te parce que voisin akoluka kombola nanda kuna ye moko et puis soki eloko ezangi nanda kwa voisin ndako oluka ya kozwa epa na yo amema epa na ye na ye moko alors doso mundela yawe eza na intérêt na ye donc quand te kay koluka alors papa kusu afa to kabwana na ngi to zonga na sujet moko ya ki kokuta biso nango tozaki koloba anniversaire ya combat du siècle Mohamed Ali Georges Foreman je crois que au vivant un peu combat on a ah oui to vivant kango biso peto akibana mike na tango ngo wana combat du siècle ezala ki événement munene et puis batu fo boye ba malamu ke na période yango Congo d'abord yango moko ezala ki nanu comme un pays très remarqué dans le monde, dans la politique, il y a présent Mobutu, il y a recours à l'authenticité. Donc, il y a qui est à la moussa qui vraiment makanisi, il y a bayindo makasi, na période, on a plus de discours na kende ko sala na ONU. Donc, il y a qui vraiment makasi mingi. Alors, popularité, il y a Mohamed Ali, il y a qui peut lier na makambona parce que Mohamed Ali, biso en Afrique, to bande ko landa pe makambo ya libanda. C'est comme Mohamed Ali, il y a qui trop pro-noir. Même combat contre Diouf Razier, Oyo il y a 72 na Madison Square Garden, Sikawapi Mohamed Ali Apola qui na kao ba droga ki Georges Foreman parce que balinga ki akende ko bunda na Vietnam. Leur wana Malcolm X moninga na ye alongoli ye na christianisme akumbi na islam. Donc Mohamed Ali alongoli kombo ya Cassius Clay ya komi Mohamed Ali. Alors azala ki bête noire ya ba américain. Alors moni ba indo balinga ki Mohamed Ali mingi et puis d'attendre gagner qui Sonny Liston. Donc nous sonné ça la qui popularité na. Alors c'est quoi awa na Congo président Mobutu c'est quoi ça la politique à recours à l'authenticité. Et là, l'événement minene de awa alors tant Mohamed Ali azaki na trop de fanatiques awa koleka Foreman et puis Georges nani Mohamed Ali azalaki oyo ba congolais zairo le rwana balingaki ya mingi donc ba souhaitaki ka automatiquement il faut gagner mais morceau ezalaki dire parce que Foreman ye azalaki ko beta batu na ba premier round kaka boyemba musuna deuxième soko ju chance lokola Ken Norton a beta ki Mohamed Ali donc alongaki Mohamed Ali sikoler babundi na Georges Foreman dès kaka première minute ya combat landisi kaka na premier round a kao alors ce que pesa ki ba raisonnement ya ndenge na ndenge pa ya ba donc c'est ce qui a fait d'ailleurs que carrière Zaki combat vraiment emblématique pour la carrière ya Mohamed Ali il fallait relever un grand défi penza et puis aux hommes ezali pour Mohamed Ali ce qui batuna qui est meilleur souvenir na ye na boxe alors le combat ne ya Kinshasa à 60 ans qui pas na ye et puis a gagné puis les sous Togo bakisa pour le stade de Tata Raphaël les allées stade moko très historique parce que événement ya 4 janvier où il y a indépendance et lequel il peut kuna et puis il faut boye que les meilleurs joueurs du monde roi Pelé do Nascimento Abetawana Apola qui para gagner 3D awa na période ya ba kondo matumona abuka ki joueur na biso moko na Freddy Mulongo wana na premier match na ye wana ba betaka équipe na Santos et betaki na Léopard na biso. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour ba souvenir nyonso ya bien et puis conscience Zola Moussa de plus en plus. Merci monsieur Koussou et d'ailleurs monsieur wana la monsieur Fumukusu papa Koussou voilà Mobundeli Abayindo. OK, merci en tout cas Matondo tout on a merci toi Matondo. Alors Tokabwana yo na eloko yo question pour un sportif puisque tozongi c'est mon qui va souvenir à sport. Alors question pour un sportif et on te kabolu lelo na tobosana te koyebisa bango état de conscience ya kolinga mboka koleka pe réconciliation nationale. Très bien. Merci.